ana choc. Ana choc. Ceux qui te landeli l'émission au Vietnam soit tu ça la siko. A touché Kawera te, a touché Wenge. Wenge c'est état d'esprit, il y a quinoa. Surtout qui au-delà. État d'esprit, il y a quinoa, ne ba quinoa ba solara, les états d'esprit Wenge. Pour tous les quinoa, on m'a dit zonga boye mo balobi, mabeka ezo bimande wana. Donc il va dire na ya beti Wenge pena de gauche, droite à bête bango. Zongisi bango. Kena bango balusi bango. Na ebité bon, na ebité Wenge on peut la kiso et la rappel bosso la kiso mwelo mo ya bosso beti mi balé yate. Na beka ba kepe na deuxième bongo, deuxième mission côté Wenge ba ninga calme. Ba beta vie car. So tali Wenge lelo musique etikala ya bana Wenge na quartier la terre. Même so totali sur le plan jeunesse. Au moins la guerre comment bunda malelo et comment ya fali na faire. Na bay o batanga ba loba ke Kofolo Mide aza référence à musique congolaise. Mais na bay o pe ba resonaka lokola batu nyonso. Ba loba pe Kofi Olomide eza vie na ye. Vie ya Kofolo Mide eza moko. Vie ya Olomide alokola Bekatef. Bekatef asila ate. Musique polémique wana ezalaka bongo. OK. État d'esprit na bango ezalaka bongo soki opesinga chance nga pe na opeso chance non plus. Donc nenge ya kenda nango déjà ne ba kenda déjà mama mena wera pe a ressentir ka kaza redevable par rapport ya ba dire tout par rapport ya réalité. Mais ça te que yenda ba na kozonga a Sotali chili tout le temps koimiko. Sotali ba végétaux koimiko. Sagacité, il a arrêté. Après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, vous avez va venir dans la gloire. Est-ce que tu rappelles vous en êtes direct? Est-ce que réaction à famille ça l'aide? Je me rappelle plus. Bonjour, bonsoir, ça dépend de El Bolanda biso na Elenga Congo TV Yabino T10 na Patrick Masidi Sidile. Moi maya. Merci Nabino ba bolinga sa microbe TV, ba bolinga Team TV ya Bosani. Abosani lo le moko mais bon. Voilà, tu zengeli bino na 15 minutes pour T10 et Patrick Masidi. Bienvenue Nabino. Merci bandeko nyoso Bolanda biso webi ke on peut servir sur YouTube. Ça fait un peu longtemps. Désolé vraiment par rapport à temps, nous sommes en Europe, nous sommes à Poto. La réalité c'est que surtout les mingi, majorité. Si on a un palmarès, mingi en Europe. En Europe, la réalité à Mboka, réalité à continent la biso, réalité à surtout au Togorobet la binoté. Merci de toi au solo masolo, on a souhaité l'actualité, on a surtout les principales. J'espère que au solo le Marambetali, Kofi Olomide par rapport à émission. Bah émission auto ça précédente on surtout auto ça là récent auto ça là tout sur la paix pour la négociation à Kanda par rapport à ndenge arrestation na ndelo aza se trouver na prison. Voilà te dis omoni mboka na biso mboka moya ko e bank sa biso to za libanda e bank sa vraiment les autres ça se peut pas si biso to kene na kin pour ça bande na biso ka obazala kuna mo mabe to meka un peu ko solo la ndenge auto loba to za vraiment ba sujet. Deux sujets on a vraiment tout autour nango pour ça l'actualité ngala on peut ça merci na ba o nyonso ba ko assister ngala matanga po ça microbe TV va perdre qui papa voilà yango c'est pourquoi c'est ça la raison que tokata ngayo na perdre papa na pesi mbote na ba o nyonso ba assister nga tonton Gemo na pesi mbote ya trop grand garçon à Paris na pesi Givenchy na pesi mbote na pesi Aris Kazadi na pesi mbote ya trop Manamana Cédric Mana député bato ba assistenga vraiment ba assistenga na matanga voilà te dis to komeka penza ko solo lango ensemble bon voilà. Merci ngape na opesa bato nyonso surtout ba landa ngai ope ba landa biso nyonso surtout na moni venanga mettre le enieka na Reims parce que station na opesa ali na moni bato nyonso surtout vena biso pe au niveau ya Belgique c'est qui encore le nom j'ai oublié mais c'est pas grave. Ali Djabi na kati ya Bruxelles wala Ali Djabi babi restaurant Afro oui c'est ça Afro donc Ali Djabi na moni pe chapeau l'artiste tozo na kati ya Bruxelles wana na moni pe masa na ngai nini Michel Mukokole na moni pe Edi Mukokole
mon anniversaire, on a Tracy Moukoko. J'espère que nous avons déjà, à partir de mercredi, nous avons un bon cas. Mais quand on a un sujet, parce que tu as 15 minutes, quand on est tout le monde par rapport à Nenge, Mambo Zolo, on a une émission au Mopo, à Sana, qui tombe au sein de l'analyse. Par rapport à Nenge, à ce qui est des micros, on a un ban à Wenge. Nous avons face à Batomité, Mamabé et Belé. Pour ce temps, il y a bien, il y a tellement de Kofi, il y a la vie à Kofi, c'est Wenge. Bon, il y a des gens qui ont na vanda na Mbende. Si on a tali leader na Wenge, on a makaya bufufu pilipili na maisha. Na ko bossa na moté. Leader Wenge na. Na ninga zo kende mikolo na wera. Parce que totalement émission mi balé les qui. Oh deuxième émission tout le monde ke mo pa ninga o kende le wera. Ninga o solango. Na ninga ndule. Karaté éclaté. Soit des pour le bande na biso na combattant. So sengi 300 visas, so sengi ba visa exagéré pour un orchestre. Ba mon paiement 6 pays. Papa il m'a côté on peut bolo quoi. Au Bossan. On peut pas quand en France pour un mot. Depuis solo l'amable. Ne va le karaté zo beba. Voilà te dis moni ko folo mi de photo e ba elo mo. Ko folo mi dalinga actualité. Ko folo mi de azafie mo ba comprendre la presse. À comprendre la presse, il y a réseaux sociaux, à comprendre la presse en ligne, à comprendre la presse, il y a la chaîne nationaux, à comprendre. Et qu'on follow m'idée à l'inga comme monnaie c'est TRT. Donc qu'on follow m'idée à la TV que Léon a tiré Moutoubo, oh perd en actualité. À quoi tirer n'importe qui. Il m'a dit comment dirais-je qu'on follow m'idée à tirer Marai. À tirer été. À tirer été. Pourquoi? Parce que qu'on follow m'idée de monde à apporter les rien. Mouta l'actualité Mikolo, les Awera. Wera, Ferré, Fali. Est-ce que Patrick Massigi, est-ce que l'autre est-ce que ça peut être important na valeur à Kofi, na ndenge ba petit ne balinga moi azonga na ligne, azonga pena nzela, est-ce que c'est important lelo akene na ba émission au sala par rapport ma domaine tout ça catastrophé za ko beba boutique ta domaine na biso musique oyo batu ba excella ko batu banga bango na libanda Congo ba ali belé ba banga biso moi domaine wana le père quitte bakembo baté bakakoko bakasute ba mayanga ba Raoul utika tana musique to na batumo bakoyi ko exceller yoka raisonnement ya mutu a combat non mutu bia ko beta kaka inos il faut savoir ce que vous voulez pour le baki que non moga na matanga musique beta mais sauf inos ata bosi ko ba soliste ba beta nayi ba choriste ba danseuse ba bina nayi eza mawa eza passe par rapport tous les Congolais, tu es bien kendara, n'engé souka. Est-ce que c'est important? Et on la bon. Voilà une très belle question. Te dis mon lobeli, non lobelo vraiment bravo. Au moins il faut le midi tout au loba. Na bay o batanga ba loba que faut le midi à sa référence à musique congolaise. Mais na bay o peut ba raisonner ka loko la batu nyonso. Ba loba pe be kofi o lo midi eza vie naï. Vie à kofi o lo midi eza moko. Vie il y a o lo midi a loko la bekatef. Bekatef facile à ater. Atelier no ba mapatu mais faut ba ke Bekatef. Ça quoi? Alors quoi Bekatef fiango. Ah ouais. Atelier no ba mapatu mais Bekatef a parce que référence à Congo. Ko faut le mida mitika la na po wana aux la référence à Congo. Na buzoba tout comme na bien. Côté intelligence au tcha ko follow mide côté buzoba pour tcha ko follow mide mais et au ça la moi ka moi mabia pour que non moi bon et ça moi mabe ko toucher wenge et puis koyoka ba discours au ko follow mide à lobby par rapport à concerné on a habité sur Yopé aux ana maloba pas kolobela ngo voilà donc koyoka ko follow mide par rapport à makambo wana nyos ba discours wana na bomoto na biso to mona ngofo mais na kata communication ko follow mide azaka na bato tirer wana pour ko follow mide ko tirer sur Yajo Sarte pour Yajo Sarte na télévision mona na te siko ngana nazoloba umeti na kende na ngobo parce que ozomona ke lelo so musique ebetate parce que ba osangana te na maloba ne o lelo zo na ngaiza passe lelo ba misi ba sangana to pesa exemple mo ndenge a otoloba na ke par rapport ndeti ya wera yo mona musique nini ba bien que ça sent bon à cause azani na raison mais toute vérité n'est pas bonne à dire voilà azani à cause azani na raison est-ce que musique mo mona ba senga visa ya 105 quelques personnes hein on m'a dit ako blessé pe de la forêt place si a blessé qui déjà ana choc ceux qui to landeli be mission au vient na biso ko sala sikoyo a touché ka werate a touché wenge état d'esprit ya ba kinois surtout qui au delà état d'esprit ya ba kinois ne ba kinois ba sola ka état d'esprit wenge pour tous les kinois on m'a ta zonga ko yemo ka lobi
wana ni 12 ans boloba c'est-à-dire ayaki nango déjà l'élément tout temps ayaki nango Koffi Olomide abeta d'hasard te ayaki nango calculer de bana wenga yebi ke wenge déjà yaka matanga nete azade na moi tima wana aza nango déjà na esprit na ye le temps aoya pena fois tirer bino tout po ayebisa bino ke pa na ye au moins après c'est ça que lo moko lobi ke wenge bakutanga wenge écoutaye c'est vrai mais wenge écoutaye wenge la tête wenge bima liboso na ye ya on avait écouté quartier la tête et bima liboso na ye parce que va coûter na place on a ngana yeba wenge écouter na place so lobi ke wenge écoutaye ya lobaki na monde musical ko koma peut-être akomaka ba nzembo déjà sala de moi ba succès avant wenge mais wenge bima liboso na ye ko fa betara d'hasard te mais et ça ka moi pas ces années pas c'est ça que ba pecho yo soutenaka za lokwa mutu mo soutenaka na mpiaka lelo komi nango ko mo rappeler ba ni c'est ko soutenaka bien azo le la kutu ninga soutena wera que c'est ko soutenaka ete c'est ko sala ngo ke au défi ça qui est polo besoin selo 2 ans le ba so la raté mais eza bongo musique na bango ne ba mo ba créer ngo ba loba ke musique polémique wana ezalaka bongo OK état d'esprit na bango ezalaka bongo soki opesinga chance tenga pe na opeso chance te non plus donc nenge ya kenda nango déjà ne ba kenda déjà mama mena wera pe a ressentir ka kaza redevable par rapport ya ba dire tout par rapport ya réalité mais ça te que yena bana kozonga a rappeler ah ouais soko comme rappeler mutu seko kabela ke to donc c'est-à-dire au défi ça un jour à zong c'est là mabeka ezo bimande wana donc ba dire na ya beti wenge pena de gauche droite abete bango azongisi wango akena bango abalusi bango na ebite bon na ebite wenge ngopela ikiso ela rappel boso ela ikiso mwelo mo ya liboso beti mi bale yate na beke ba kepe na deuxième bongo deuxième mission koti wenge ba nika calme te beta vie car so tali wenge lelo musique etikala ya bana wenge na quartier latin même so totali sur le plan jeunesse au moins la guerre comment bunda malelo et comment ya fali na ferré déjà ka wenge quartier latin et Koffi Olomide lokola zalaka Koffi alatis ko poana ya bana ya quartier latin ngande papa na bango na bota bango bato bunda pe na ba parents na bango état de soins ngana ka ne ba olobela mais ngade tingana ko oloba mais ça lelo totaka émission bande ko be pe baloba ngo émission be totala rappel bato ba mingi na musique na biso mutoko tsika ta musu yaya na bango la minute eza Koffi oza active ya Koffi mais façon au monde ndenga se comporter na eza passe lelo ta musu baleki ba pembeni na ngana ko oloba bongo eza moi passe parce que ba biloko ya zo beta wana ozo comprendre na limite bana na baleki wana lelo ba su baleki te ba comme dia ba koli en plus ba age pusani misi bana ba olinga ba biloko wana te tant to olinga musique ya Congo ba to sanga na ba vanda ba dire bongo to olinga za na kata musique te mais tant ya na kata musique et ça la ki ba na ka okabona mutu to za na kwena ye lelo ba combattre ba ombuye bango il fallait ba sanga mais na malobo na ya wana bi na malobo tant so abi mise za passe lo ba tant ba sanga to tangi na émission to koleka e ba ndeko na biso Mathieu Bonche na ndeko mususu wasa na club wa na mose kombo na basolei makambwana batuna ke ba question par rapport à neni boko vanda po bosangana ke ko simba te na ni parce que mutu azana kwena ye ozonga point et ano difficile po ngona ba vanda na ba dire bongo ezozongisa bango isu musika bakuta ba sola na lo musu ya ko sola par rapport na pesa na yo ka point de vue na o soli par rapport à ba combattant à défier ba combattant ngana ko sa otebiso na katsa ba mboko biso sa ba mission ba combattant sa ba mission ba combattant baza force moko ndenge vie na ngai nani ba république ndenge vie na ngai babelo ba ndenge vie na ngai bokechwa ya mbolo ba créer ko moi dragon mo azana plusieurs têtes ba ko ka suko gérer ngote ko défier bango bongo eza facile parce que vient à biso père mon pao yé moi azana ba ngombe belé ana kata mboko na France autant sous ba charger o tirer le continent recharger ko ba dire bongo na bande ko no ba combattant à que plus loin ko ba que plus de 80 c'est combien de 80 000 abonnés 5 000 o ba kufa wana moni bango te atuni ba journaliste est-ce que mona 80 000 5 000 ba mort OK biso nyonso toyebi na Congo bato bakufa bato bakufaka koloba dire bongo ata bato oyo baye na posa ata mosu musique ezonga na kwe moko boye soki akufisa ata ndeko soki ayoki parole wana edérange Koffi Olomide ndeka na to aloba tout à l'heure abeta d'hasard te Koffi Olomide aza motu moko boye aza mieux informé akolanda te Koffi Olomide azalaka motu moko aza toujours à la page soit il y a des cas par rapport à ba propos na olobela par rapport à ba propos na o à tenir
na ba combattant. Soit c'est des cas, soit Koffi Olomide ebike arène beta maté. Ebike arène beta maté. A créer une actualité que Koffi déjà ba défier ba combattant yango sali OK arène beta maté. Ayebi poto lobake RFI et lobelaki makambo o esalaki que concert tout eza na mikolo e ba lobeta te par rapport à la mairie à Paris. Ba des autres bango ba sala awa. O bango ba kometa awa na concert ya Fally Ipupa. Et ba combattant na biso ba c'est ça te. Ba komela ka ba maire le maire monsieur le maire na biso ba courrier tout le temps que so botiki bango awa ba beta to bano subir ka ba même effet o ezalaki na concert à Fally. D'où bango moko pe awa na France bazana ba élection ba osala ba propagande ba tapena ba problème o eza ya France ya bango moko. D'où et ça là que France est libéré dans nous pour l'instant que ba concert bando beta et qu'on fait jouer nango qu'on fait jouer na Katsuana na Katsuana ayebi que nga ba peut sanga tonte ke na beta yango fona bano créer déjà ba situation en situation na makambo pour qu'on fait ba que qu'on fasse mutu moko boye ce qui ayebi a devance sa actualité au lieu bino bo kangé na actualité il y a devancer bino na actualité wana voilà te dis d'habiter so yo po zala na moi analyse au ça là par rapport ya actualité au Koffi Olomide pe au ya you arena na yona bon you arena na yona ça facilité pour le conseil na betement mais fallait ayer Koffi bien sur mon parle bien au betango a défier bango za programme te donc voilà ce que comme ko engagé na ba combattant on défier déjà combattant ça défier colo et défier peuple ça peuple colo parce que on a vu on a senga que non ce qui fait ça que ça ba lukaneli ba me ko vanda ba me ko solo ngo ba ko conseil ko betanenga bien ozomona mais tant ko défier bango eza de bien te tout ça un par exemple quoi il y a JB Piana JB na maturité au lobila mo makambo JB na makambo akota te JB na makambo vanda te aoya te na makambo o mususu ezalaka que même so ebino ke moi so naza mabe lokolo za intérêt mo sur yo sani o s'incliner o luka toujours oyeba que oyo aza moi si fona za na ba stratégie de communication ni na se communiquer na mais Koffi Olomide désolé mais a perdu qui moi pédale a perdu moi pédale a lobby o akoko loba benga na songo toujours il y a des cas soit Koffi Olomide ayebi soit Koffi Olomide ayeba que concert newana et robeta manango lisusu te yango créer une situation o mais te disent et aux ala moi bras de fer eza makasi ceux qui Koffi Olomide beti to loba gloire à Dieu pour biso nyonso musala na biso esenga biso ba actualité toi la besoin de les onga mais na ba propos oyo ya loba no tenir oyo c'est comme si mon pesa comme luka lisusu abebi c'est la même si abeti te donc ba tumusu ba tika na sima ba beta peka lisusu non plus donc to servir vraiment on est na suka parce que biso zo ka 15 minutes na ibite to so la mambo etali ndeko na biso l'été ya kanda bakangaki par rapport au concert ebetaki et ya Fally si le lot obeta we aza makala na ebite ba sans voix bato ba kotelaka ba peuple na okaki maman Olive asala moi association moko asala moi ONG moko ya ba avocat pona ko bundela bato ye nyoso bo kaka maman Olive siko maman Olive aza wapi maman Olive zero yo pesa avino maman Olive na minito aza wapi l'été ya kanda na minito zo piriger kana prison aka na prison zo piriger parce que eza na mutu moko o ndeko na biso sango la ba pomba parce que ngana taki émission ana ana déclarer ba droit na finga ki mutu te Congo eza la buso ba fort Congo eza pas si fort na ebite ndeko na biso ata ye monde ko ana ya likonzi Congo eza ba problème moko sérieux est ndeko na ngana mo pas sa fingite a déclarer ba droit na ndeba tindira ye boye bon lelo ba komo nata vidéo mo kasali na ndeko na biso ya Jekoko que non ya dans la programme te atika ka futa ba mande on a yoki ba mande on soki ya 5000 dollars mutu lokwa lité ya kanda to so ana bien 5000 wa ko futa wana ko zongo wapi akozongo wapi mutu lokwa lité ya kanda to za la paix mais mon souci ya batu to za mon souci ya batu ba ndeko na biso ba likonzi ndeko na biso chef soki ya likonzi to za mon souci ya batu parce ba congolais bino bo mona ngote ndeko zo sala copine azana comédien eza comédie o bana ko sala c'est la comédie ko benga pende ko na pena ndenga ya mupanzi o bendie kaka tali toyi
Attaque leki na yo. Obendi ka litoi ko sala subongo to ba subongo te. Basala ki oni boy boy. Est ndenge azana ya ko zanga ta mwa muke mwa pesa ka batonga ta lite akanda na bilo ne kataki. Ba ke ta oswane mwa ndenga azoka ki wana. Mutu bazo tindike na podium soki ya 3 mètres. Ye moko otuna. Est na se kuna ba tela ki éponge. Ou bien za ki piscine. Tout ça, déplorable, même si Moutako Obama mais sauf que tout à l'heure d'abord fait sujet zanini. Et où tu vas, Azalaki abundi mona bato abunda alobela nani fali poupa. Alobela fali. Mutabengi na podium mata fali. Bon, et comment qui ndenge nini estika fali et comment na yé bata sécurité. Ce qui veut dire que sécurité il y a les conseillers moko et comprendre makambo ça la tête le bango bongo asa vie to bien à Paris. Ah ouais. To bien à Paris à sala makambo na ya la proche ko follow mide bakabwana ko follow mide et ko follow mide il reste toujours reconnaissant na makambo ya salé là pour na landa pe mission ko follow mide reconnaître qui kara toujours. Mais ça passe. Ce qui pouvoir na biso ezo traiter kaka ba faible. La faible. Donc ce que ça ne l'autre côté en nous alaka ne l'autre côté wana. Batala non moi fait kotindika mutu na podium à 3 mètres. Papa to ebinde batala podium faisait aliko ko mona. Na ndenge bete na ndenge ndeko na biso na player na podium na bato ba habilité akana te. To sola bien. Te papa lité akana mutu aboye so azate. Eza biso neto leka la télévision be mutu aboye susa zala. Siko comment mutu kota na ba porte na to kota na banda na bango sa porta to. Parce que jour bakanga ki to ba biso ngaki ke makala oka ima fort. Oka na posa Congo zo sila openda oya Congo. Congo za biso sila yo. Comment mutu mo lokola ye mutu aza na mbongo ye mutu aza fort il faut kaka ye mutu ana raison surtout na Congo mabe mo ezala na Congo na ye ba te tilelo soki mutu ake funda o liboso ka ye ka mutu bani na raison mutu ya liboso na nini ye mutu na raison ezate ke so mutu ye sima ndako mi na raison ti o ya liboso c'est tout un exemple moko soki le lité ya kanda akenda ki le mutu akende ko porter plainte avant que ba menacer ba koisi ba zongisa mais ngaka ngabubulu tengala ka ke ba bengana ka beda show so pa beda show ke no funda est-ce que benga ka beda show na condition ba kona ngeli ne comment vous tapez ça exemple so que zaki na place zaki sai benga ka sai benga ke na papa to bango batala faible to sala ka boye to sala makambo droit ezali et droit wana balobi tolérance zéro ndé dans yoka ezo kende na République démocratique faut vraiment mona na biso bato to zana eloko te mona biso to zana eloko te ndé laksa bato ke loezali soit bazana eloko te bato gagner bato bazana eloko ndé laksa ke loeza si dit le to na suka bato to na suka émission na biso vraiment to pesi mbote na ba o balinga biso na pesi mbote na Tom Silimière elbito coiffé na pesi Tom Silimière Salambi bon retour à Rémin Salambi Rémin voix Maringelesi Charline Samba vena ngai jango mongolo fong na peso bambote to dis to zongela musana biso musale za beso na biso et si to zongi Patrick Massé décide il la citation na pe na Tom Silimière na moni na zongi si souvient na ngai maître Léo Nieka na kati ya Reims yondo zo contrôler mboka na balinga te na Belgique kuna on est ensemble Ali Jabi tozo koma de na mboka na on est ensemble samedi déjà mercredi si je me trompe pas toza na kati ya Belgique batu nyonso tout balanda biso toza na kati ya Belgique toza na kati ya Anvers na fête moko ba bengisi biso kuna Anvers j'espère obenga ba émission yali to ça émission ebele to ça kuna obenga biso et ça biso bien et ça bien ba numéro za na ngwana ya mingi olobate yaika kino to zaki tant ebele to ando mona te hein bokoma to yo sola 15 minutes pour Teddy et Patrick Massé on est ensemble 10 fois puissance à Saint-Brieuc. Voilà, tranquille. Merci Nabino. Toujours ça Microbe TV. Merci. Sotali chili tout le temps koimiko. Sotali ba végétron koimiko. Sagacité, il arrêté, su. Après un moment on a raté. Allez. Bon, bah débélé. Tu vas venir à gloire. Est-ce que tu rappelles que tu as direct? Est-ce que réaction à famille ça l'aide? Je me rappelle plus.